dans la société. Monsieur le Président, pas question que le prévenu de Chico a agi en bon. Là, journaliste. Allez, encore ça signifie que vous l'avez copié. André. Yo. Hein? Lubaki nani? Kenya. Ka? Kenya. Yo. Tsala. Hein? Tsala. Mtsala nani? Pongo. Hein? Pongo. Pongo? Yo. Mtsala Mpongo. Yo. Hein? Nani? Soki Kabwiku nani? Latine. Hein? Latine. Sala nani? Ozan Sala nani? Lubaki Kenya. Hein? Mtsala. Mtsala nani? Mpongo nani? Tsala Mpongo. Sala Mpongo nani? Kombo ya Mimundele nani? Wana na utuna après. Bino bokende. Bino bokende. Yo kende. Kende. Nazio déjà. Oui, ensuite mon Kombo na yo? Sibu. Sibu. Balobi Kin France Télévision ne makam. Oza bezuta ba film bien. Otala ba émission bien. Kin France Télévision ne makam. Chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so tolo ba minte. Musala ne makam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique. Masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zongi pa ba Congolais. Nous avons la personne au monde, Master Moro, ça la même émission pour vous. Yannick Wenge. Yannick Wenge, Yonde Makam. Kin France Télévision ne makam. Musala ne makam. Bonsoir, vous êtes connectés sur Kin France Télévision, leur chaîne d'actualité, la chaîne qui vous informe à chaque moment, parce que vous informez, c'est notre souci majeur, mesdames et messieurs. Merci, la confiance, la fidélité. Vous sur la chaîne Kin France Télévision, vous avez tellement ébélé, vous avez de partout. Mesdames et messieurs, vous avez sur la Kin France Télévision, merci la confiance, vous sur la biso, vous benga biso, vous contactez biso, vous commettez la biso, en tout cas, merci. Les affaires au biso tozo yoka, tango tozo mona, vous commettez la biso, ça c'est que mon salaire est au kuma. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, sur affaire Kuluna, affaire aux EP Sabato, Mutema Passi, affaire aux actualités, na Michoyo, les Kamba Kuluna, aux EP Sabato Passi, Batu Bavanda sous ce Kimiate, Batu Batambola à l'aise de Kinshasa, Ezate, Batu Bazotamana Rubanga, Bayer Tardif, Batu Bazo Mama, Bazo Buka Bandako, Batu, donc, ils ont locaux, ils ont ça la passe, toujours tout dans Nzambe. Soki likambo ya kuna oyo euti wapi oyo komi rage na kata Kinshasa, mesdames et messieurs, ezelo sala passivement parce que batebele ba olela parce que on dit affaire kuna oyo na basi ba koti affaire kuna oyo pasi kuna komi élevé to na oyo komi élevé na Kinshasa, moyen population congolaise vanda sous malamu ezati. Mesdames et messieurs, nous avons assisté à la réunion où Salamaki à la police, Salamaki na
Palais du Peuple, Oyo, affaire Ndobo, ils ont sous grave, puis affaire zéro Kuluna Kinshasa, ils ont les sous grave, tout le monde, réunion stratégique, et Salamaki, pour la moyen, pour la mesure, toujours une affaire Kuluna Oyo. Oyo, ça la batu passe, finalement, on a dit, bah, benga, batu ba ko benga, ba oyo, bate, yango, Kamwanga, Kuluna, commune. Mesdames et messieurs, dans ce rabino, de s'abonner sur Zambali, Bosso Talabi sur la King France, télévision, s'abonner, aimer, partager pour un message au Kene Musika et Salamala Mouni. Mesdames et messieurs, tant que Bakulu n'a pas multiplier stratégie, n'a pas population, ils ont comme un danger, en plus la police peut multiplier la stratégie, donc bah boire qui caméra quota na parlé du PP caméra est interdit parce que la stratégie au bazai ko là ba kununa o malgré bazo condamné bango à mort malgré misusu ba banda déjà ko boma bango malgré misusu ba condamné bango ba 20 ans de prison mais ba kununa ezo si la kakate lelo soko tamboli na yolo air tardif ba ko kata yo ba botolo na saki ba botolo téléphone et après la suite ba kati yo. Aujourd'hui, sur le tambour de la Matongé, la place nous sous au côté. Le tambour parfois 19h, 20h, déjà, Baroukaba Katayo, Baroukaba Botola, Ozalango, Nama Tete, Na Lemba, Kinshasa Mobimba, Na Changu, la place nous sous la zone rouge au côté, sur le téléphone, au Tikala, sur le na Saki, au na Bilo, on a Mbongo, et au Tikala, parce que Bagang, il y a quartier à la Bazali. Mesdames et messieurs, plus et comme il y a Koboma, Bakuna Kala, et ça qui a Koboma, Kuna Kala, Zaki, Bakutani, Bagrimasseur, Badambeli, ceux qui papa, Lingi, au Tchémo Teti, Barozo Kisayo, ceux qui ont Teti, au Pessi Baron téléphone au Kéi. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le nom va comme ça, sabotage. Le nom pour la commission qui a Koutani Nayo, au violer, bazo violer. Au la bilamba, la bilamba, au sabotage de la peuple moro na habité. Affaire qu'on a, on dirait la milice moro, on dirait esprit moko de la Kinshasa, au BBC et toute une génération. Des choses graves, la carte à Bakuna, il y a 28 ans, 27 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, jusqu'à 20 ans. Mais nous, tu vois, on a procès au Tchéla qui donne à King France Télévision parce que procès, on a ici là qui, l'autre Zali, samedi, procès, on est là qui, et l'autre, j'ai dit pardon, vendredi, pardon, procès, c'est là qui mercredi. Procès, on a tout le monde qui, il y avait 25 Koulouna, et 20 condamnés à mort, et 4 quittés qui barreau. Donc, Koulouna, on a, je vous assure, mesdames et messieurs, condamné bango à mort bakoboma bango parce que il y a des gens bazo benga bazo Yannick Wenge boboma bango to assista qui pendant 2 semaines na procès au Salamaki na Kalamu et la qui sabine me ba ko samedi sabakuna o moni bazaba bakuna mususu ba violer et bakuna mususu ba bomi et ça bakuna mususu basali ba dégâts de mona qui procès wana mesdames et messieurs na kati ya King France chaîne na bino télévision bolingara mingi to tchela ki bino vidéo, to ba vidéo ndenge ba ko sambisa ba kuluna mesdames et messieurs. Le monaki ndenge ba sambisi ba kuluna te ba kateli bango. Ndenge wana ba mona la vidéo ba condamné bango à mort, les sous ba quitter bango, les sous ba kateli bango à 20 ans, par exemple plus de 45. Donc 20 ba condamné bango à mort, 5 ba quitter bango et 20 wana monsieur ba condamné bango 20 ans, monsieur ba condamné bango ba 10 ans. Mesdames et messieurs, l'État congolais balobi bakolemba bakuluna te. Bakuluna oyo bazali ko bebisa réputation à Kinshasa, bazali ko bebisa réputation à Congo, bakonzi ya mboka balobi bakotika bakuluna te. Mesdames et messieurs, procès oyo tolakisa bino lundi. Nazalaki wana nde na monde bakangi na bana basi bango sa kuluna à Kinshasa, mesdames et messieurs. Bon, on a procès wana parce que la vie va reconnecter la King France Télévision. Beaucoup de monde a mené bako samedi sabango, je crois lundi. Au cerveau va la connecter. Mais si on s'abonne, on peut s'abonner parce que King France c'est la meilleure chaîne aux Zawana. Ils ont bah imaginons ça. Ils donnent dans un banda procès. Parce que la vie Nicolas procès à mon côté.
Premier procès na Kalamu parce que nous sommes attachés na Kalamu. Premier procès et bandaki déjà vendredi passé, mercredi aussi là. Alors lundi deuxième procès de banda toujours il y a bakununa. Lundi deuxième procès les banda parce que bakangi il y a niveau 0 na monaki lelo na bana basi o ba sala kununa. Bana basi o vu na bango za kununa. Moi c'est comme une stratégie soko lingié azana mibali na ya kununa. Olingiye bengi pese rendez-vous etant bo vanda ka passe bo vanda na abengi ibala kuna baye na ye abimisa machette na moi se bengi si abimisa machette bini ba ko papa yo ba ko kate muto auti voyage auti poto auti boyi ba ko organiser ba ko préparer na basi na bango ba kuna ba tindeli alors so za sagité bino ba to bo uta kalibanda so za sagité ko na maboko abasi na ba kuna en tout cas bakozwa mikanda na yo bakozwa bilamba na yo bakozwa nyonso ba téléphone ba passeport na ba passeport ko kata mesdames et messieurs aujourd'hui là ba ko côté là ndeko moko policier na butu à partir ya ba mini na ndako na ye ba katie machette ba basoli mikanda ba pandite ba sali sabotage na kati ndaka policier wana na koloba keno bino bozo boma biso alors biso peso to kutani na bino to ndo boma bino. Alors, c'est dans l'État, nous l'État, félicitations à vous, ministre Constant Moutamba, par rapport à nous avons déterminé parce que tout le monde a ministre, bon, en fait, nous avons appelé ministre, ex-ministre de la Justice, nous avons le Bambi, papa, nous avons le Bambi, à Salara Moussala Minga, l'État a côté la Marambo. Alors, le lot, tout le monde peut, moi mboka Constant Moutamba aye atelemi alobi zéro kuru na bomi na mbeli okufa na mbeli ezala parce que okamwa comme la premier ministre ko na télévision okebisa ba mboka bato ba kosala molimo ba association de malfaiteurs to benga ba kuluna le ministre Constant Moutamba telemi bango alobi na lingi ko yoka lisolo akuluna tele Kinshasa bazoka nga bandeko na bango bazo continuer ki kuluna et je vous assure que Excellence à lobby zéro kuluna. Esprit en noble, système en noble, en tout cas, nous à l'après. Chose grave, mesdames et messieurs, et ça, les parents, mes sous-sous, on dit, parce que toujours, les parents, mes sous-sous, dans le district, on a besoin de on a besoin de kuluna. Mais ceux qui ont le à tel niveau, on a besoin de kuluna. Et le but, oh, ils ont kuluna, mais on a maman là. Moi, on a kuluna, on a une cicatrice, moi, on a 16 ans, tatouage, na tolo, na kingo, na maboko. Et ça m'a à défendre, que non, même on a kuluna, ma maman, malgré pas ces ans, on a Congo. Pourquoi accepter moi, on a Kendaka, ko boma batu? Et kuluna, je vous assure, ils ont kuluna, ko boma na. On a libéré la qui a bomanaté, les gens qui ont calé, kakabo, ils ont le côté, la tiki, au système, mais ils ont na kala. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, Koulou ne commis à Koboma. Moi, on a bini à quelque chose à Koulouna au Yebi, mesdames et messieurs. Au Yebi, moi, on a Koulouna. À Kokeme, à Kangi, bino kabatu, à Kei, à Gressé, batu, à Kei, à Bomi, batu, à Yelio, biloko. À Yelio Mongo, à Yelio iPhone, on a à l'aise dans la phénomène oyo na ba parents liya lelo na kilelo na Kinshasa na ba parents baza au courant que moi na nga za ka kuluna chose grave papa na maman ba que moi na biso abimaka na 1h2h à tellement na veni pona ko caler bato ba utaka ba misala bato ba utaka ba fête surtout kaka week-end et outi parfois comme la moko outi parfois ko fête to musala ba komi ko caler babimisi na bana basi to wabera na kombo ya volobia bana basi o bazaka libana na butu wabera ba ndumba bango wana baza ko compléter na bakulu na pona ko agresser batu phénomène oyo ezo pesa pasi makasi na zaki ko présence tanga na district komona nde ba sambisa bana mike bana 19 ans bana ba 18 ans bana ba 20 ans bana mike. Comment molimo oyo utu wapi? Mesdames et messieurs, balobi le assistant qui n'a réuni à policier, balobi kuluna bazo sangisa makila ya niaou na agene wana eza masanga
et na kuta ngawa ils ont un impact makasi ba mutu presque tout na omoni presque ba tout ba la gene ba boni nyau bazui makila ya nyau basangisi yango na gene na bana basi bazomela yango pona epesa bango esprit ndenge bazoloba esprit ya nyau ekota Mesdames et messieurs, tout le kulu na bazomona bazosambisa wana o bazomona bazolekana bazoloba wana eza bato bazomela agene basangisi yango na makila ya nyau. Mesdames et messieurs, esprit nini oyo jeunesse congolaise okotisa yango esprit nini oyo bino ba jeunesse congolaise ozwi osangisi yango na ngene omeli mpo esala nini na nzoto na yango. Mesdames et messieurs, en tout cas eza pasi bandeko ba diaspora bozo ebele tellement botalaka biso bobenga na famille ngala aza sur terrain yani kowenge na kitaki awa toujours mpona koluka bino bainformation par rapport surtout à baffaire komuna oyo na kolakisa bino ya bakomini nyonso ndenge baprocédure koleka ndenge baprocès koleka wakolakisa bino ya Lemba, wakolakisa bino ya Matete, wakolakisa bino ya Makala, ya Bumbu, ya Selembao, ya partout, commune qui ça partout. Je vais faire l'effort, ya kolakisa bino ba image ndenge bakuna wasa na mebele. Mesdames et messieurs, la Kinshasa. Au côté abomi ba voisin, c'est-à-dire ayibaki ba téléphone na butu. Ayibaki téléphone na butu, la fana le point moko na muninga ya kuna, ayibi téléphone na butu, ba yibi na butu. Après si moninga na teka ayina tongo moninga azate moninga na teki akimi atuna be azate ayena machette apapinda kumobimba eza histoire vraie. Mesdames et messieurs, et ça mina ngiri na okende kozwa image na okende kutana ata ba voisin ba expliquer bomoka eza mambo ya somo mesdames et messieurs. Mususu aviolaka mama na ye bazaka ye na mama na ye mama na tekaka mama na ye soka uti wenze aye avant alia atielaka mama na ye valu mama na ye soka lié be alali mama comprendre la mukaka na tongo fatigué avant na kana mwana mobali. Mesdames et messieurs, maman on a tia se retrouver parce que mobali na tikaka ye na mwana akindaka voyage. C'est histoire vrai. Mesdames et messieurs, maman kaka ninga ti papa ninga tika mama na mwana na ye a voyager mama kenda à côté kana zandu un kulu na tout fait azana kili na kuna mwana ya 20 ans on a mettre avocat dans bisanga boy mwana ya 20 ans. Mesdames et messieurs, soki maman a uti koteka aye na ndako mwana wana kozwa volume atie yango na biloko mama natanga kolia apa kolala et ya kona ko profiter mama na soka lali ya sala mama na buzoba. Mesdames et messieurs, à tout moment et après maman ko se retrouver na zemi maman zo ba zemi maman mobile nga kenda voyage ça fait sur 3 ans zemi yango ya 1 mois et 8 wapi maman na tonga rimakaka soka lali soka leka kaninga lala olia ni aussi ça ninga lala kaka. Mesdames et messieurs, maman akebe na hôpital ba ebisi azana zemi tango ba ebisi azana zemi wana maman komaki troublé na bimana mobilité na zala mobilité et comment aujourd'hui je me retrouve enceinte. Mesdames et messieurs, après ça na mona na baninga kandi bafanda na wenze abisi muninga na ebisi ke fotalisa to sala na ite so na utindaku na zongi bobo na sala bi na comprendre tout ce que na milieu biloko boy kane na laila wana na la mukaka na tongo kane na la wana na la mukaka na tongo baza pena mwana nga na zana mobilité o voisin mo boité na comprendre te moninga na yenda ebisie tendenda ku joko kenda ku leso kenda ku kolia te parfois to kulobite pesa mwana zena mwana o. Mais pourquoi quand ils arrivent comme on a collier après collier on la limba moko et c'est trouvé dans ton on sentir la fatigue dans ton mère bi le pepe samika na wunza na wunza ndi bateka kawana na bazongi allié aboye collier asukoli pas normal avandi pas phasé on n'a pas continuer à chambre mère à continuer à phasé quand nenga sala atali ba c'est que mère allié qui peut OK moi na même dataka value moi na ya kununa histoire vraie
c'est un avocat d'abetenga masolo na yambaye to kangate l'ungita ka avocat pour la personnalité là a pour expliquer biso nyonso. Mesdames et messieurs, maman alali sambla mwana ye abandi ko simba mama kaka ndenga salaka. Mama la muki aleli asui mwana na minu abeta mwana ya fo ya bengi mobali na ye abina na zemi ana zemi ya mwana soki na uti ko teka na wenze to na lesa ye dalomba biloko po alia po ya vivre oka ye atira nga kisi na biloko avana lala bobo bayaki wana mukuna pe avocat pe basembeli o mvutuma o mama lala ki alala kala ta bien te bango bele bele bakuna ba sala mama bebe na Kinshasa. Mesdames et messieurs, trop c'est trop je vais dire le bilan mikolo to vanda sur yango parce que ba faire wana et comme ko déranger population congolaise. Mesdames et messieurs, ce que to vanda lango to de la sur yango to chez lango mayele c'est parce que trop c'est trop bakuna bazo moni ça va tout passer. Mesdames et messieurs, le monde qui le solo papa Masumu ba côté li papa Masumu basali sabotage na mwana ya mwasi. Mesdames et messieurs, bazui bambongo basali babuzo ba koyi ko sala ba panzi ndako surtout commune ya Selemba Obumbu de commune na Makala. C'est pas lui parce que la police le dit ba kuna ba vendre kimia to na ndeko na Kinshasa ba kuna yebisa ye parce que moi aussi j'étais présent na kona réunion wana bakotika mutu te surtout na décembre oyo population faut tema bien et fêter malamu mingi population faut fêter malamu balobi zéro kuluna na Kinshasa bakotika kuluna moko soko mokete en tout cas patrouille il y a 6 heures il y a 4 heures il y a minuit il y a 23 heures il y a 22 heures il y a 15 heures il y a heure nyonso au salama pour kosilisa phénomène kuluna au na Kinshasa. Mesdames et messieurs, alors merci beaucoup à la police pour ça la la bino toujours de ça là en tout cas ça malamu pour la population fait bien moi kimia la population qui pour ma kimia que population est tombée victime ba toiba na machette nous on t'a ma machette moi kangi so comme 3 là ba studio là qui n'a pas studio ba mêler en haut 3 machettes ba une zete mo bo ya ben abaka ju na kala ba tie ba 7 à minene so ka pandu dans éviter les esprits mini d'autres jours la M23 na Kinshasa il y a des gens qui vont commenter. Bon, commenter bon. Allô? Bien, question. Vous commentez pourquoi Botika Bango, Bazaba Congolais, parce que besoin de misala au Bango, on va la télé Kinshasa. Besoin de désordre au Bakulu, on va s'aimer la Kinshasa, yango, Batumi, besoin de place Bango, Bango, et ça nous interdit de regarder en haut, mesdames et messieurs. Si nous sommes dans le bas, on est dans le bas, on va salaka. Nous devons permettre à tes buissons que tu as mis dans le bas. Nous devons permettre à tes buissons que tu as mis dans le kata, dans le tout. Et l'État congolais est beau qui déjà, quand on va filmer. Donc, on a dit que juge a condamné à mort. Ils ont solo condamné à mort. Parce qu'on a obligaté, on a des familles, c'est de sali bango. Bisous de ça la musala, il y a des images qu'on a sabino. Bana oyo ba pesa ba tout passe, mesdames et messieurs. Aujourd'hui à 19h ozo banga ne ozo nganda kuna. Donc voilà. Merci beaucoup mesdames et messieurs, na confiance, fidélité au sala biso, s'abonner sur Zambala Liboso ta King France Télévision, meilleure chaîne d'actualité, la chaîne qui vous informe à chaque moment. S'abonner, aimer, partager au sala bien. Moi j'aime la vidéo les sala bien. Si vous aimez, en tout cas, vous commenter, vous s'abonner. Si vous avez la Liboso, vous s'abonner, vous cliquez sur la notification, vous partagez dans Facebook partout, et vous savez la biso bien, vous aimez, vous commentez. Ceux qui peuvent remarquer, vous allez beaucoup la biso parce que tout ça, on a. Et aussi, monsieur sur le banda lundi. Donc, à partir de lundi, déjà, là, pourquoi vous rejoignez pour s'énerver les cas, le monsieur sur le banda, ça parle tellement ébélé. Ma jeunesse n'a habité, jeunesse ma bonne chic, walika yikuluna. Alors, bon, ça on a pénétré. Lundi, bon, on a image au quota, lobby opération église. Lobby 500 mètres en avenue mon corps. Bon, lobby de Robima, dans major Kabasele, la pression beauté. Donc, déjà, même là, balandela la église mingi, 500 mètres église, après 500 mètres église, en face église, tout la salle, la image, déjà le lobby est pour l'église, après c'est même prochain, tout le procès,
Mesdames et messieurs, merci, ma confiance et la fidélité. Vous avez tellement donné. Vous avez partout dans le monde entier. Merci beaucoup. Nous avons dit qu'on vous voit. Pour dire qu'on vous voit. Vous avez clan Wenge. Joyeux anniversaire à toi, Jomar Soudi, mon partenaire, depuis Australie. On a fêté l'anniversaire déjà. Donc, Mokola Lelo, le 21 décembre 2024. Donc, c'est peu à Mokola Lelo, profite bien à Mokola Lelo. Mais là, Zonga bébé, donc c'est peu la posa. Mokola Lelo, Jomar Soudi, notre partenaire depuis Australie. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. La fidélité de confiance. Maman Ariette Bosonga, on a fait sur Mbote. On a fait sur Mbote. On a battu tout. On a l'Arabie Saoudite connecté dans King France Télévision, mesdames et messieurs. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao. Balobi King France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien King France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda Aïe aïe aïe. Balobi so tolo ba minte musala ne makam. Abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique. Masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zongi pa ba Congolais. Nous avons la personne mon master mo sala na émission trop bien. Yannick Wenge na Yannick Wenge yonde makam. King France Télévision ne makam. Sala ne makam.